misara to le comme komisa ba propos moko ya mabe devant moué ozana posa o sona na moué to ozana posa o sona na famille na ye peto yoki famille Angelica nenge to soyoka makambo na biso a bazo porter sara to la plainte par rapport ya ba propos nenge ozo bimisa selon mona na bango auti kokufa nini akufi na maladie nini Angelica kufi na maladie te Angelica kufi ake kobota to sali ba biloko wana okotika libanga te makile po obomi batu mibale ntako sote wona oui mwana paza kufa mona tikalite mwana zeko kufa mona tikalite mama kei ozana makile batu mibale oyo bomi po milimo na bango zo pe makimete po ngonge kokakite yo longoli bango na mokili foto lo bango aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bon poto bana mokili mobima ça dépend na erbo oyo bolandela Francis Moté Chando garçon de luxe l'homme de belles tableaux kelenga biloko toujours na kata la Nzinga TV chaîne na vitesse chaîne actualité bokota la Nzinga TV de vitesse la Nzinga TV de chaîne makambo la Nzinga TV de chaîne ya actualité s'abonner commenter partager et liker. Maman na lisolo na biso mukolo lelo nani abomi Angelica nazotangela bino kombo ya batu oyo babomi Angelica po liwa nyonso ezala pe mokano nzambe te bokota mama matière akufi mama matière Angelica akufi mais bo si porter ngai lelo makambo na koloba na kata la Nzinga TV chaîne na vitesse chaîne actualité tikana vandisa mama la Nzinga moulin vencedora moi ça makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la Nzinga alonga bango di bakisela ka lisoso nani la japonaise 5 fois mama lenga mokili bimasu ki ya pembe okumbaka bakoko na bwake misu na moni kuna mupanzi di mama katokunga la beauté de Atlanta femme de valeur mama katokunga la beauté de Atlanta na bwake misu mupanzi na moni di Antonio de Bunde c'est l'impérateur azaka moko na kombo ya Antonio de Bunde c'est tikana vandisa diebula lokomu ya bana mombele donc na pese bambote pesa zali papa Japon kolo Japon alata ke loko musute kaka Japon na Japon diebula lokomu ya bana mombele di Japon toujours na pese bambote pesa zali tikana vandisa igaka un autre m'a dit Yolal Mombele 4 fois maman tali moso kumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vandisa François Foutila mokonzi ya bambeku na kati ya Orlando na pesier bambote pesa zali François Foutila mokonzi ya bambeku na kati ya Orlando na pesier bambote pesa zali émission beta biloko bandi bon mataba volume bo supporter ngai Francis Moté Chando l'homme de beta biloko makambo tozoloba et sali biso pasi ya trop ya komona kobungisa ndeko na biso ya mwasi aza joli aza bien malgré baranki nezangaki nango te par rapport ya mowei mais ndeko na biso Angelica azaki bien makasi o bande ko sosana batu nyonso bazaki bien avant na bano ko beta biloko awa nazo senga na batu na famille na mobimba. Mes condoléances na famille Angelica, mes condoléances na sukatiki bana, mes condoléances na bana ye, mes condoléances na bandeko na ye, na baya na ye, na ba papa na ye, na bandeko ne presque belé. Pe mes condoléances na famille na biso nyonso to benga ba YouTuber, ba kolo ba matière, o tieto poto yebsaka ba to YouTube za église te. YouTube za mboka e bana na bana. Rendre ces aseketa ces ndenge YouTube ndenge ezalaka. Mais elingi koloba te soko zosa maram na YouTube ando finga batu biso auto finga batu te biso to baka vérité o sali mabe mamo sali mabe o sali malamu papa sali malamu to beto biloko makamuso na lobezawa ndenge nini bino bato mokili o biso to tikali bokomi ko bimisa ba propos moko ya mabe e pa ya ebembe toyoka ki le kechu abimise mo ba propos moko boy toyoki bande ku musu bazo bimisa ba propos toyoki sara to la pozo bimisa ba propos selon
ndenge mowei akufi na kombo ya mama na biso Angelica pe on son âme mais ngala ngalo baboye ebembe ndenge eza bongo atazaki Caligula oyo papa na biso nani ayemba atazaki Caligula atazalaki nani tango deja mutu akufi botika molimo ne pe mana kimia Bible biboye mowei aza mowei biso bato totikali poto sala musala ndenge nini sarato lokomi komisa ba propos moko ya mabe devant mowei ozana posa oswana na mowei to ozana posa oswana na famille na ye pe toyoki famille Angelica ndenge tozoyoka makambo na biso a bazo porter sarato la plainte par rapport ya ba propos ndenge ozobimisa selon mona na bango auti kokufa conseil anga nazopesa boye saratola okotika libanga te ndenge ozotumba Angelica ndenge aza bongo akufi bongo ndenge ozotumba ye ndenge ozobimisa bapopo moko boye mpo na yo mpe otika na matière ndenge ozobeta bamatière bongo yebeke yo mpe ntango okufi bakobeto biloko ndenge kaka émission na nga beta biloko ezalaka mpo mboka na biso tozorespecte bamort te mutu ntango akufi molimo ne mpe mana kimia mpe akufi na étension nini akufi na maladi nini Angelica akufi na maladi te Angelica akufi ake kobota nzambe alobi boye mwasi ntango kobota nde okoyoka pasi mais okokufa te mais eza spirituel eza kindoki soki famille na ye bato babomi ye te seke ezali parmi bato na kati ya YouTube seke eza parmi ba collègue na ye parmi bato bayina ye na kati ya YouTube baza bato oyo pe baluki liwa Angelica photo lo bango photo beta biloko mais comment expliquer mutake kobota akufi na pasi kobota yango nga na yebisaka bato boye soki omoni ndenge baigaka M4 fois mama babota bongo fo okumisa nzambe mwasi soki aboteli bana il faut respecter pour auti na liwa ezaka deux choses ou soit à kofi ou soit à biki ndenge ba mama la rendinga moulin vesedora mosa makasi 5 fois maman plus koko babota bana c'est que il faut qu'on féliciter moi si ozo botelo bana pour risquer liwa o bate belé basala bakenda ko bota bazonga te badaya yango moi ça mutumo il faut to respecter bino bato boluki liwa Angelica et le monde na lo babwe bakosa bino te o liwa nyoso na mokili nzambe ne muta permettre rango non Satan a na pouvoir pour roboma mutu a barrer mais nzambe lo biboye zo nyoso metika molimo donc Satan a na pouvoir abomi pe nzoto boye molimo moyezwa ezate comme kotelingana bino bato bozolo bakeno Angelica ndenge za bongo nzambe ngongane kokite ngonge kokite soki ngonge kokaki nzambe ngatika te apesa Angelica mwana ngongane kokite soki famille ne ba bomi te c'est que ça parmi kaka na ba quelques clics oya ba neko yokana bango te ba kotele bandoka nganga te mwana mwasi o lokwa to juillet boto kokite to juillet boto kokite to zoye na nzela kobota yo muto sali ba biloko wana okotika libanga te makile po obomi batu mibale ntako sote ona oui mwana paza ya kufa mwana tikalite mwana za kufa mwana tikalite mama kei ozana makile batu mibale oyo bomi o milimo na bango zo pe makimete pe ngonge kokakite yo longoli bana mokili foto lo bango Angelica babomi ye akufili wa nzambe te Angelica akufili wa nzambe te Ils ont le mot de Banga. Il y a tangeli bino soki za ba membre de famille te po na fuki na biso ki ndokeza makaso soki za ba membre de famille te c'est que to tsango na ba collègue ne musala to tsango na ba collègue YouTube to tsango na bato ba fingaka c'est ça yongo to mona ke na ba pe on son na ba mama biso ba Eveline Kamo Lopez bo mai kaka boye demba su na makolo angaye Eveline bobome na demba su na makolo siko yo muto boma Eveline otika libongo okome na beauté ndete Eveline okome na sisi ndete Eveline yo muto bomi Angelica okoko beta ba matière ndenga Angelica banda ko loba na raisonner lisusu
nazana matière nazana matière okokoka kolobango mutu moko ta remplaçera mutu ata lelo exemple Francis Motesha no garçon de Lix na kufi mutu moko ta koya akozwa idéologie beta biloko po ngande kolo beta biloko na kati ya monde internet mutu moko ta bimana mama beta biloko yo mutu olongo na mukilo kozwa nini tikana vandisa diebula lokumu ya mwana lokumu ya bana mombele Japon toujours tikana vandisa bato nyoso bolingaka Francis Motesha ndo garçon de Lix l'homme de bête bloque lenga bloko toko dénoncer ngo toko banga mutu te toujours ba la vérité pona tali na misu nanga non moi so babare mais famille déjà bango balobi boye nous avons passé un message à famille famille Angelica balobi que non biso to bomi na biso mwana biso tei famille babwaki yango na YouTube famille balobi que non tozo kende ko tambola oyo nyonso ko bima que non a participer ki na liwa ya Angelica yeba que famille balobi to kolela bembebele na YouTube ya ba journaliste famille balobi to kolela bembebele awa ya ba journaliste ngamo na vani na bitete famille pona ngai famille bochano na se po tozaka na posa bandeko na biso wana malgré ebele bokota bandako banganga ebele bokota baloge na ibite soki okoti pe ndaka ngo ya nganga osala succès ngo na ba internet pona ke journalisme na ibite soki okozwa ata ba 2 millions ba 3 millions de dollars osuka kana ba mbonka ba franc kaka awa ba dollars ka ndenge pe kaka ba mama la rendinga batindela biso ndenge pe kaka ba mama katokunga la beauté des clients batindela biso ndenge meoka na Antonio de Bundes l'impérateur zaka moko batindela biso do tozwa na biso pe ka ba ndenge moko kaka posto ki diebula lo kumu e bwana mombele Japon toujours soka tindeli mbongo western ganga nango baza ndenge mona ba 250 mètres 5 kinga san toujours moto moko bien bikabaka nazo esabino esa bien te yo mutu oyo olongoli batu mibale na mokili tanto pona ba rankine na bino so muta fingi yo pe finga ye ton message déjà bon na carte internet ton message déjà bon na carte YouTube pour YouTube awa sango za raté sango za ka moko Israël mutu mo pesa peka kombo ya pamba soka simbi ko pupola ba sango na ba kombo na ngeza ka sango ka monika kombo sango mais soka jeu na matière soka jeu na ko beta biloko ezande mo pe na ngai nga soko tumbolinga na betio biloko mais émission o ezaka émission beta biloko partout dans le monde Paris bozota la biso Belgique bozota la biso États-Unis bozota la biso Afrique du Sud bozota la biso donc Turquie na yoki pe Turquie surtout play à craquer Angola kolobate Congo Brazzaville kolobate donc partout dans le monde pe chaîne invité ces chaînes ya actualité kaka ndenge na lobaka to kozala l'enterrement maintenant je sabino enterrement on ezaki no pesimboa mbwa boyi po bitumbo ko bundama wana mais nazo senga na famille pardon famille Angelica pardon ata bomoni ke no bat babomi Angelica za mutetel maman tel papa tel nan tel famille Angelica bolimbisa kaka nzamba lobi to limbisa kaka to za mpoza ko lela bibembete na monde na biso ya internet na monde ya YouTube ata bomoni tanto ezaki maman tel ata bomoni ezaki papa tel ata bomoni ezaki mutu moko boye journaliste colochel nani bolimbisa pardon famille Angelica bolimbisa po to yoki déjà bozo tambola to yoki bo matingomba soki bo matingomba eza mabe makasi mais bangomba eza mibale soki bo matingomba mangengenge ya luzizila wana na pesibino merci po bokepa nzambe boko senga molimo mona bine pe manakime soki bo mati ngomba oka batutu boka na Kongo ngomba soko mati ngombe za pema ngomba na bo matangote ata bo moni journaliste moko boye papa moko quelconque akota ki na liwa Angelica pa bo maye
po bayokanaka te na boma Angelica po nayokanaka na ye te ata bomoni mama na famille bolimbisa botya na se justice ya Nzambe kosala justice ya Nzambe esala po ezala bien makasi tika na vanisa mama la nzinga mula investisseur mosa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mama la nzinga longa bango di tika vandisa mama Marie Kitoko beaucoup de respect na mama Marie Kitoko tika na vanisa l'impérateur azaka moko na kombo ya Antonio de Bunde c'est l'impérateur. Bon s'abonner toujours na kata la Nzinga TV chaîne à vitesse et chaîne actualité tika na vanisa YM motrema di Yolal Mombele 4 fois mama tika na vandisa boss ado senga maître sengi ki ngasan toujours moto moko bien tika na vandisa batoni so bolinga Francis Moté Chando garçon de l'île tika na vandisa diebula lokumu ya bana Mombele Japon toujours à la Taragif msutika Japon na Japon tika na vandisa Papa François Foutila mokondi ya bambeku Papa François Foutila mokondi ya bambeku na pesio bambote peso zali bozala toujours branché na kata la Nzinga TV chaîne na vitesse et chaîne actualité kaka l'émission beta bloko elenge biloko tokute l'émission beta bloko ya mbalasima. Merci beaucoup. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.